Bonjour ma belle, j'espère que vous êtes très bien. Ngapi naza bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, naza vraiment fatigué. Nous autres pesa kinga bien te, mais par la grâce de Dieu, nazo koma bien. Vous êtes dans la saison, vous êtes dans mon mbula, moi, vous êtes dans 3 saisons la journée, mon comme les belles dames. Bato nyokwa mi vraiment va ke moi oyo mo kuto banda oloba te ke omo eza makasi eza te parce que là toti konyokwama na baclimat ya bambula tobelibeli mais soki te sava wana kama ozomona wana naza na kati ya taxi e mcfsingaka azobimisa nga azokende nga to kozwa mwa café donc ça fait longtemps ke tozwi café te wana to nazongaki na France après quelques semaines donc abike tokende mpeso mwa déjeuner esalaka bia mpona omoni kozwa vraiment fatigue nga abi wi na fatigue nzoto ezanga bien te abi lelo kosala déjeuner na ndako te nazobimisa yo donc voilà wana toke na café comme bomoni wana na restaurant nazopona biloko nalingi nalingi ya restaurant mingi nayebi teke babiloko ya barestaurant bacafé comme si koma mpe cher balebele dame kaka café kani toliaki bongo totali mpo tolobi namelaka soyi balebele dame nayebi te soki cher oyo tookende yango boye ti wapi biloko ekomi cher restaurant kandi nalie comme soko mpe mobali na ntango nakomi na restaurant bisinga komba nde nyonso oyo olingi mpona salela mpe kaka kilokoso na ngai na bango nde nakomande omelette panini tokomande english breakfast it was so nice tozalaki bien tosololi you know it was nice chilling tolie tosisa biloko wana nyonso te balibedame it was too much donc loka bobiki ngai la rose akimaka na ngai libongo donc naliaki oyo nakoki kolia mpe oyo etikalaki donc là to spend good time naseki mpe merci na nde abimisaki nga mais prix nde ebangisaki nga mais soni te biloko na bango ezalaki basala ya biloko na bango bien donc voilà wana tozoliaka comme bozomona mpo ebakisaka bolingo nazalaki vraiment fatigué sante ezalaki bien te mais nazalaki toujours kosala effort ke funa lamba efuna clean et tout mpo nazalaki na choix te mais lokwa emsa amonaki ke non mwasi nanga mpe aza bien te mais aosala toujours effort abongisa ndako ya kolamba lelo nakolisi na restaurant donc après wana tobiki oke tobeta tour mbangu na Aldi donc tokozwa bana bacroissant mbula kuta bandea kobeta nayebisi tokotaka Aldi mbangu tozala bana bacroissant tokomi na bacroissant tokomi na bajus tokomi na oyo bebika biso bamama so okoti quelque part balebele dame nayebi so esalamelaka kaka nga okolobaki nakeka kozwa biloko ya mike mbangu okomi ozwi oyo na papa na bana yango motala nga kaka comme ça mais obaki toye mpona bacroissant te obaki toye mpona biloko ya mike tozwa kaka parce que climat mpe eza bien te so tokoti na ndako tokobima lisusu te balebele dame wana kaka mpona tiaka kilo donc wana tala to achesi tokomi nango wana tokomi koskani mbu nayesi no prix esalaki laisse tomber ngai mokili oyo ekomi matata mokili oyo vraiment ça ne va pas là balebele dame ça ne va pas wana toye kozonga na ndako otala ngai nazongi na 3 chasse na ndako na ngai eloko nakende mpo nazwa kaka croissant pardon donc voilà wana nabongisi biloko na nga après le lendemain nango la nzambe alamusi biso apesi biso mpe na bomoi tosengi nzambe merci donc voilà wana bana bake classe natikali ngai nakelisia mokolo wana okelisia etangaka te donc nabiki na bando kobongisa ndako kaka ndenge ezalaka nasali mpe kelisia witabit na ye eza mpe na fenêtre pour ke ezwa mopepe donc esila moto kwa donc natandaki na olongola mpe basani oyo nasokola ye na pokwa kaka ndenge ezalaka viaki bomama yango bamama nazobana so oza na mwa temps moko libre otie mwa maquillage na yo obeti mwa tour na yo oza na mwa temps moko ya libre okozwa ata vacance moko ata na weekend ovoyage sala yango parce que sunu te tobanda osalaka biloko moko na vie na biso ezalaka konettoye kobongisa ndako kobongisa bana koliesa kolamba ozalaka biloko moko yango naloba wana bamama kino soki oza na temps wana mbongo nakobana oke tika bana epa bandeko tika bana epa nana tika bana epa bakoko tika bana epa papa bango bima enjoy donc sepela na vie kolobaka te ke non nga banda na bota nakoke su kobima te nakoke su koenjoy te parce que là age ezokende ekozonga lisusu nsima te ok donc vie ya bamama eza kaka comme ça donc so otali omonaka biso vie na biso eza ko estope tokomi osalaka bato mosusu vie yango faut créer espace moko mpona yo so
oza koza na mbongo ya kosala massage, sala massage, oza na mbongo ya kosala brunch na ba-friends na bafamille, sala yango, enjoy life parce que vie eza tellement mokuse et tokomaka tellement occupé, laisse tomber. Donc comme bozomona na nalamuki comme bomoni nasokoli basani et nazalaki na bilamba oyo ifale natanda nalongoli d'abord oyo ekawukaki na ngumbi yango parce que nakotika yango kaka bongo te après ngumbi il faut ce natanda ba oyo ya bacouleur oyo bozomonaki nasokolaki. Donc vie na biso le temps que otala air comme ça tokokoma déjà presque 14h wana il faut bongama mbamba mpo kozwa bana mosusu na classe. Donc bazozonga il faut balia, so basisi kolia il faut batanga, so basisi kotanga il faut balala. Donc vie na biso ekomaka vraiment bloqué. On a ba mama ke soki oza na mwa mbongo na yo kobomba kaka te kotonga kaka na Kinshasa te mais sepelisa mpe yo moko aire moko obimi ozwi mopepe otiki bana kaka yo moko esalaka bien. Donc voilà, après wana naye kozonga sikoyo na makusa nanga na osala oyo ezali pondu. Donc nasombi ya pondu oyo mpe ba-indien parce que nazalaki na ntango okende na magasin na biso ba-congolais te, nayebiki nameka kaka pondu yango meme pondu yango ezalaki vraiment batuta makasi mais bakoma pondu tellement nange mposo olia pondu ça fait longtemps ke tolia pondu na ndako. Nazalaki na misuni na nga na ndako mais légume ezalaki te donc fallait nayamba sikoyo légume nayebi na créer légume na nga nake osomba ya pondu mpa na bango kaka na ndako tolingaka pondu nasombi pondu nange mpa ba-indien neti so baza ba-indien bandibu bandibu je pense que baza bandibu ela nabiki nasala pondu na nga comme bomoni. Donc quoi wana naotia biloko na nga pondu comme bomoni e naoke komatisa pondu na nga na moto pour ke pondu na ngai etoka. Comme nayebi ke pondu yango ezalaki bien mais seulement ke enikamaki trop. Nga nalingaka vraiment te ke pondu enikama trop esisa yanga mposo olia pondu ningaka ke ntango olia pondu nalingaka komona makasi ya pondu mais malheureusement oyo enikamaki trop. Ela nalakisi bino balégume na nga oyo nakotia na pondu na nga, misusu nakotuta e misusu nakokata. Donc voilà balégume nyonso oyo nakotia na pondu na ngai yango deja na nettoye eza kaka na mixe yango apres komixe nakoya kotala nzungu na ngai ya pondu namoni ke pondu na ngai natiaki yango etokaki mpo na 40 au 50 minutes comme ça. Oui, etokaki vraiment bale belle dame. Apres wana nde nakoya kotia sikoyo balégume na nga oyo nalakisaki bino apres komélange balégume na ngai nde sikoyo nakoya kotia yango na pondu na biso na nzungu na nga pondu kaka ndenge eza boni deja na lamba ya pondu na nga vraiment simple comme bomoni. Donc vraiment simple mais pondu na biso erataki te mais malheureusement comme nalobi ezalaki vraiment pete soki olinga pondu ya pete nalobaki so mpapa bandibu okolinga mais soki olinga pondu ya pete te nalobaki mais ezalaki passable parce que tomisaki vraiment pondu dans le sens là. Donc voilà apres nabakisi mai comme bomoni natie bambuma na nga pilipili e nakotika pondu na ngai etoka. Donc voilà après quelque temps namoni ke pondu na ngai etoki nde wana nakoya kotia sikoyo bouillon na ngai oyo ezali ya onga na bouillon na nga oyo ezali bouillon ya aroma e nakotia mpe oyo ezali mafuta apres nakotika encore pondu na ngai etoka. Nayesi na eloko mosusu ya kobakisa te na pondu na nga. Donc vraiment simple e comme bozomona biloko oyo nasotia na pondu. Voilà ma belle, après quelque temps naye kotala pondu na nga nalakisa bino pondu na nga ebelaki comme obiki nga na suka natiaka toujours moto ya mokie po ke pondu na nga vraiment esangana très bien et comme nayebisa bino ke pondu na nga ezalaki vraiment pete comme bozomona wana eza vraiment pondu mona okobaki okolela yango loso kwanga mais même semoule ça dépend mais sinon te ezalaki na goût kitoko mpe erataki te ezalaki vraiment nice. Après quelques jours, les belles dames, tout ça là qui pique-nique, qui gagne ma copine, donc voilà, et malheureusement, vidéo nabiso n'est bandé la vidéo et baby, donc quand la vidéo quand t'as soukanding et tika ne pourquoi pas natie la bino, donc bat baza qui vraiment belé na part comme vous mon na ba musique, ezo beta, kotumba, donc voilà, je sais déjà kotumba, mais comme dans le but qui mona la sabino vidéo, on a koto et bandé la pique-nique nabiso zate parce que vidéo surtout et baby malheureusement
bina donc wana tozobina na biso rumba na papa na bana bamindele mpe bazalaki wana bazobina kelisi abandi kolela ye mpe totia ye na katikati ye pa bina pourquoi tolongoli ye tout bona biso ko tobina nzembo bakongolais te donc ye alingi ye bameme comme ça quoi akabola biso quoi ye mpe abina mais soni te mikolo oyo na UK mo eza vraiment makasi climat moko vraiment kitoko toprofite The Ringo Bell, the Ringo Bell. Be careful. The Ringo Bell. Oh, quel Ringo Bell. Oh, quel Ringo, vraiment. topasaki vraiment temps moko kitoko bale belle dame ezalaki lokola toloba 30 minutes ya ndako ya 30 minutes ya ndako ezalaki mosika bato bazalaki ebele bato banda kosokola meme na mai oyo mai ya mabata bato bakomi kosokola nango parce que tellement ezalaki moto bato babosaniki mai oyo eza ya mabata mai yango ezalaki salite mai yango ezalaki solo mais bato badindi na mai oyo tozalaki na 33 degré comme ça mokolo yango bato badindi bazosokola parce que chaleur eleki mabata bakimi bale belle dame il fallait baya kobenga na bato na bamai bayesa bato ke non mai oyo eza mai ya kosokola te eza mai ya mabata ok they was so funny so moto aye kobenga na sécurité aye kobenga na bato so sécurité ayeke bato bazongi encore na mai parce que ezalaki vraiment moto bana basengiki bakota na bineva bokota te mai ya mabata bobima bokota te mingimingi bamindele nde bonde kokota na bato bazalaki ebeli me na boyeki kofilme bato parce que tellement ke bazalaki na ba na bakilote bazalaki batorche nil bana mike bazalaki wana donc voilà mais ezalaki vraiment weekend moko vraiment kitoko we enjoyed me and the kid to enjoy. I love my burger. I said, Hello guys, toza ana badak. Yo mikolo système ka ya moi. Badak baza hello duck. Action système à barbecue, bientôt ba okanga la bonne part. Fait comme ça ka collexa air. Bisous. Tina te komi na Tina mabata boloba. Yo le baba na mabata. Allez, boloba lingala boloba. Tina to balu papi so Tina. Kiawa, come here and on the water please. Kelisia come. Kelisia turn. Kelisia turn. Kiawa, go close to Michaela. Tina te komi na Tina. Você lingala no? Tina te komi na Tina. Bye.